Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Président de la République démocratique du Congo a coprononcé discours sur l'état de la nation lundi 13 décembre liboso ya parlement réuni en congrès. Gouvernement a renforcé ma mesure barrière pour nous prévenir 4e vague de la COVID-19. Désormais, port ya masque et zongi obligatoire na balier public nyonso yo mutu ya mutu makasi okokutana la police na nzela na yo. Projet Kinshasa 030 Mosala mabule zo continue ko salema awa tokitaki na commune Kintambo na avenue ya Oya tokuti libulu monene lelo mokili ezo célébrer journée mondiale du bénévolat sikala branché pour landa ba développement ya ba sisi onyon son apesi au cours ya édition ya lelo on ezene sengo mingi ya ko présenter les bino. Mbote, édition le bandi tikato fungola yango na chef de l'État oyo a prononcé discours sur l'état de la nation lundi 13 novembre oyo yango eko salema liboso ya le 2 chambres du parlement réunis en congrès. Image commentaire. Chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a prononcé discours sur l'état de la nation lundi 13 décembre 2021 liboso ya 2 chambres ya parlement réunis en congrès. Ezali boende renseigné courrier moko adressé na ba président ya les 2 chambres du parlement o esalemaki le 3 décembre dernier o epesi bongo parlement et bon ça déjà lolenge kani bakoyamba chef de l'État a coupé sa discours sur l'état de la nation. Yango ekosalema précisément lundi 13 décembre 2021 à 11h liboso ya parlement réuni en congrès, c'est-à-dire tous les 2 chambres du parlement. Bakoza liboso ya chef de l'État wapi bako auditionner discours sur état ya RDC neni makambo esali kokumbama. Yango ekozala bongo 3e discours sur l'état de la nation. Taboye ya Félix Tshisekedi na magistrature suprême. Discours yango ezali ko intervenir na contexte moko particulier caractérisé la pandémie à COVID-19 pe état de siège na démocratique du Congo. RDC mobimba bana mboka Congo bazali kozela koyoka nini mokonzi akoloba. Rendez-vous ezwami le 13 décembre 2021. Kinshasa et l'équipe partout. Selon les bandits, le gouvernement a renforcé les mesures barrières pour lutter contre 4e vague. Il y a COVID-19 et nouveaux variants où ils allaient makasi mingi. Car si le gouvernement a bêti c'était que la population congolaise et quinoise en particulier va se faire vacciner pour la battre contre COVID-19. Toutes les images, puis commentaires et salami en attention. La communiqué moko et salemaki dimanche 5 décembre 2021 na antenne à télévision publique porte-parole du gouvernement a dévoilé ba nouvelle mesure contre COVID-19 au nouveau variant ezali bongo ko bikama déjà na mokili. Ba mesure yango ezali boye. Port obligatoire des masques, renforcement des dispositifs de contrôle dans chaque édifice, paix à distance sociale peu physique, désormais accès à voyageurs sur la RDC ezali conditionné na test COVID-19. Il faut qu'on présente carte et attestation médicale confirmant test négatif il y a 72 heures pour la condima que au déplacé. Autre mesure ezali que stricte application et couvre-feu de 23h à 4h interdiction et ma manifestation publique. Ezali ko réaliser na espace moko il y a plus de 50 personnes. Par ailleurs, organisation Bobsec etikali interdite ndenge ezalaka toujours babar terrasse pe activité ya ndenge na ndenge esengeli ba respecter ba mesures barrières. Aboye gouverneur et ville province à Kinshasa asengi na ba congolais nyonso bati en place en application ba mesure nyonso o ba pesi bango na respect strict pona koluka
koboya bokono ya COVID-19 na ville ya Kinshasa. D'abo ministre ya santé Jean-Jacques Mbungani asengaki na bakongolais nyonso se faire vacciner po okoki na yo kozala mosika ya moto pe ko respecter distanciation sociale kasi toyebi Kinshasa ndenge ezalaka na bato ebele bisika moko ezali kaka important ya ko se faire vacciner pona ko éviter propagation ya coronavirus surtout variant oyo sika ezali mabe makasi. D'abo a rappelé population congolaise ba accéder na vaccination pour ezali le seul moyen efficace à lutter contre COVID-19. Le ministre de la Santé a passé la qui. Na même occasion, Jean-Tini Ngobila-Mbaka, gouverneur de ville province Kinshasa, a bengi bakinoise pe bakinois na strict respect à ba mesure o toyebani tosa mibeko ni tosa pour la police pe tosa yo po yebi déjà ce que to cité okuta na police nzela na yo kasimi batela eleki nyonso kubanda une semaine baka ezongi na ndenge makasi mingi. Alors esengeli la bana Kinshasa ba respecter ba mesures barrières gouvernement ezwaki mokano ya ko rappeler ba mesures barrières tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a président qui réunion lobby na cité ya Oya et a sengeli na gouvernement ainsi que na gouverneur de la ville de Kinshasa pour rappeler ba mesures barrières nyonso wana oyo bato basi ba komi kobungisa. Alors couvre-feu est maintenu de 23h à 4h du matin. La mesure barrière nyonso pour rappeler en haut na arrêté au tournois lobby et bana Kinshasa ba ko respecter la mesure barrière nyonso dans les édifices publics et dans les édifices privés dans le transport discussion sur dans le stade bana Kinshasa bon respecter la mesure nyonso parce qu'il y a pour la protection de bino et pour la sécurité sanitaire de bino. Alors on a aussi na bino boto ça mibeko ya bakonzi ya mboka. Kinshasa et partout. Lutte contre 4e vague ya COVID-19. Population kinoise au balanti d'aboke bignon sur ma mesure ndenge pesami na autorité bazanga ki akolobati baza a na micro ya Peggy Ilunga. Mengai naza ko regretter mingi na gouverneur Ngobi. Oui, tozo yoka yepo na makambo ya COVID ayaka mbango kopesa ba décision soyi bakangi bato bafutaka bambongo tozo yoka yeke l'état zawana. Mais biso tozo souffrir awa na likambo ya transport. Banda Kimbuta kenda tilelo ordonnance moko gouvernorat akoma ke transport imati ezate. Transport ezaka na 500. Mais tozo vivre makambo awa. Na tongo futi 1000 francs. Soko zongika na mutuka wana futi 500 balabala eko mukuse oye na poko ofuti 1500 2000 francs. Alobela kelo côté. Tozo yoka décision na yete. Do ye décision na ye kaka pona makambo ya Covid. Ngai na lobi atika biso to fanda. Atika biloko pamba wana. Oya ba transport tozo souffrir atala kangote décision ezate. Décision na ye kana Covid. O nyonso uti oleka tomone biso musala salamité apesa eka mission na bambila apesa eka biz apesa ba soda cop de cop ngo kanisa cop ngo lingo zonga su mubimba lisusu po cop ba noke na ngona osila turo penda na monya mandi penda place eza ngwa kupo amande esimba sute po covid na RDC to bi covid ya na ngote ya mission ya likolo mission ya bakonzi pona biso peuple ya se to kokangote batika biso pena toza libre bango eyaka so na poto kuna bayoki ke non tableau na bango mati bango pe awa balandi tableau na bango balanda poto za Afrique to vivana nene biso ta busoto est-ce que na poto on busoto za la boy ce confi pendeza solo to daebele mais to daete to vivre de ce que batika biso to vivre kasi baso me bato bakashi ni bapesa ba ati musema na possibilité ba cacher ni wana tu kwa pesa ba pakista ba soda shida ba pesa biso ba cacher ni ya fiere ba kabeli biso yango kaka manager zo silate manager zo silate na ba pays mususu dozo mona dozo kabela bato ba cacher ni bazo pesa batu mais awa ezaka ka cacher ni somba yo moko somba mbo soko sombi ngo na mbongo te ezana mutu mususu ta 100 fois madozo ba ngote siko ya cacher ni ko somba ko uta na ngo wapi wana ko pesa ba police shida bomo ya moto ezaka balete ezaka ka moko
na yango tango gouverneur annoncé que toyeba ko se protéger na kosenga na bana mboka nyonso tu banika kotosa parce que maladi wana tozala tokoloba te po mutu nyonso tu amoni na miso na mboka bapaya bodi bato bakufaki mais souci ya bakonyi na biso balingi to bibatela po tozala mwa bomoi molai conseil na kopesa la population yango wana ce komoni que l'état akomi na niveau ke akoloba ke soki obe ko se protéger na kashine batia loboko eza na tina po kopesa ye mbano na ye po mbala nsima azwa leso na kati ya mutu na ye ngana oloba boye soki bango oyo ezali fin de l'année il faut bayeba que peuple congolais aza na besoin à se réjouir babiloko baosala wana eza bakope na bango ba mbongo na bango etali peuple congolais te mindele oyo bazosala ba covid-19 na bango soi-disant et 4e variant eza 5e variant eza pona bango mindele bakosila kokufa mais africain akokufa te soki gouverneur de la ville azozwa bamitindo ya ndenge wana seke azoyeba pasi ya congolais te bulu nyonso etondi mboka bosoto mboka mobimba bosala eloko te ka bolobake no covid-19 botika biso nalobi boye wuta ebanda kaka bango bakonzi babiloko ezoya mpona peuple congolais le kachine bakoma obeta yango bakope batekaka yango bongo peuple congolais azo se réjouir na nini bosoto tolobaki kin bopeto mais on ne voit pas le kin bopeto c'est kin la poubelle partout solo. Il y a combien de morts au bakufa na covid-19 balakisa peuple congolais tomona te eza bakope na bango ya bambongo na bango batika biso tobunda na bana na biso to se protéger kaka pona ko garder babiloko wana mais atika nde bana kisasa baza posa basepela mais babariere wana azosala na esimba te tozala nango te tozala na kasi ne chaque jour tant avant tokota na basociété nani option na balevango te na bacouvre-feu na banini ezalaka nango mais nde balekisa te kesi ozala nango te bakangi bakokango en fonction de quoi bakotia wapi bakosamisa wapi c'est ça le problème bazotiaka bapolisier bazwa chita na bango mpo baza incapable bakofuta bapolisier bazwa mwa 10 000 mwa 5 000 na bango mais bamonaka teke oyo ya liboso na bapolisier bakobandi obeta bato masasi bato babandi okufa bo bavie ya bato wana oyo bakufa ye ase asupporta bango nayebi te to mpe akenda kopesa ta famille oyo bakufa wana oyo bapolisier baboma mpo voir meme bapolisier bango moko baboma moninga ne policier ozomonaka eza bariske il ne fallait pas ça. Le gouverneur qui s'est dit biloko. Transport yango est mati 2000. $1 pour que Kingasani asuka. Pour que elemba 2000. Bon, si le gouverneur Moussane yango na hausse des prix à transport, gouverneur zotalate. Yeka kashine. Hausse des prix. Ngobila vie. Yoda via biso lemba ya salongo. Ozo mona te que prix. Maman sorti salongo ça dans mutuka te ya osani. Au puta combien les retour 5000 hein. Mais yozo talango. Donc continue édition lelo na sango oyo libanda ya mboka élection na Gambie na pouvoir outa décembre 2016 président gambien Adama Barrow azali réélu mokolo ya lelo lundi 6 décembre na 53% de voix selon ba résultat au pesa mibongo na commission électorale pe yango ezali bongo bokoti na ye na deuxième mandat na ye. Toujours na mboka na Est Démocratique du Congo, toujours na cadre état de siège des commandants ya ba ADF bazali bongo neutralisé na armée congolaise yango esalema kindeni na attention à taper sur ce détail. Na attaque moko ya ba rebelle esalaki 7 morts na kati na bango 2 commandants ya ba ADF esalemaki na chefferie ya Walese Vonkutu na territoire ya Irumu na province ya Ituri mokolo ya lobi dimanche 5 décembre 2021 d'après porte-parole ya secteur opérationnel ya ba FARDC na Ituri oyo a confirmé information oyo alobi ete ennemi a Izaki na ruse na ye na masome pe azalaki bongo repoussé na ba force loyaliste ba FARDC ba ki ko riposter contre attaque moko ya ba rebelle ya ADF na kokima na bango to ko boma 2 commandants ya ADF na este ya commanda ndenge atalisaki lieutenant Jules Ngongo abakisi lisusu ke avant intervention ya ba élément ya ba FARDC ba saya oyo déjà ba bomaki 5 civils pe ba incendiaki banda komi balé pe ba moto mi balé après yango lisusu officier ya armée oyo a confirmé
retour ya kimia na contre oyo ezalaki attaqué asengi population bazala na vigilance pe bayeba ko dénoncer baka nyonso suspect auprès ya ba autorité compétente mpona koluka kokotisa kimia na partie est ya République démocratique du Congo, surtout na période oyo ya état de siège. Kinshasa et l'équipe partout. Na Kinshasa, na Parlement, Sénat, basangana ki mokolo lelo pona ko examiner projet de loi portant protection pe ba droit ya ba personne vivant avec handicap yango ezali ko salema trozonga la bino na ba détail mikolo ezali koya. Osungi ya ba Congolais Beltesco a tcheli bino na marché ba chips ya malonga toujours pona ko sepesa bino mingi na période ya classe sombela mwana akini kolia na classe po sengelo kwa moto te zote kama partout kasi vérifier bien omona logo ya Beltesco. Toujours na souci ya kosunga ba Congolais na kopesa bango ba produit ya qualité supérieure nzambe na bango nyonso société Beltesco aye lisusu na ba produit ya sika tunanga nini snacks boom pe snacks crustos oyo ezali bongo ba chips oyo Beltesco atie na marché mikolo oyo ezali na gumoko ya kosakana te yoka eza na goût ya tomate épicée ndeti oyo bozali komona pe oyo mususu ezali na goût ya fromage pe oyo etikali yango nde ezali na goût ya nguba ezali elengi moko bondimela ngai meka papa mama okokangama kutu ezali biloko ya kitoko ya kosombela bana surtout na ba période oyo ya classe chips oyo eko permettre na bana na yo baza en forme banda ba cours na bango ndimelanga okopesa nga raison po goût oyo ezali awa somo Beltesco na bolinga za kango na ba consommateur na ye aye lisusu ko bimisa ba produit kitoko pona ko sepelisa bana na biso tala bana bazungi kelasi na récréation esengeli mwana lia yelo kwa malunga ni na golia ezali ba snack oya Beltesco oye bimisiko oye ezali ko liama kitoko makasi ndakisa tozana ba croutos oye ezali na goût ya fromage na goût ya nguba tozana ba boom oyo ezali na goût ya tomate épicée na goût ya fromage nyonso ezali ba produit Beltesco oyo moi na kata mesa oyo variété ya ba goût oyo ezali ko pesa posa kitoko ya kolia lisusu ozali kolia kitoko ezali ko bakisa ozali kotia elenge ezali ko bakisa ozali kolia goût ezali ko mata yango ba benga ngo croutos yango ba benga ngo boom yali ko sala ke qualité ezali ko sala différence na Beltesco biso to ka na poto sunga poto créer appétit de consommation na bino ba consommateur ezali kotekama partout na bawenze nyonso ya ville ya Kinshasa na ba boutique ya mike ya kona bino oza mobimba kasi yebela toujours vérifiaka logo ya Beltesco mopanzi nango po soki logo ya Beltesco ezali te seke ezali mbata kasi oyo ezali na logo ya Beltesco yangwana nde ba snacks oyo Beltesco atie na marché pona kosunga peuple congolais po yebi ye musala na ye ezali kaka ko servir peuple congolais na ba produit ya qualité supérieure pour la santé kitoko. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa 0 trou mosala ezali kosala mama longate chef de l'état sabeta kiloboko na mesa awa tozali na aveni oya na commune ya Kitambo botane libulu esalami pe population kinoise baleli reportage ya Nathan Siata. Kinshasa 0 trou opération oyo premier ministre Jean-Michel Samalukonde a été lancé kalamingi te awa ezali komona na te balobaki ke Kinshasa ekozala lisusu na tout c'est-à-dire banzela nyonso ya minene esengeli kobimisa yango kasi awa botala kabamba na libulu oyo awa tozali na veni oya ezali bongo na commune ya Kitambo bamituka ezali kokufa awa surtout soki mbula ya makasi ebeti mai etondaka awa na ndenge ya kosakana te mituka ezalaka na difficulté ya koleka kote oyo pe ekreaka embouteillage moko ya makasi population alobi ba cameraman baleka awa ndenge na ndenge ba filma yango bacha yango na TV kasi solution moko ezali kozwa te bakonzi pongi ya babebe kara oyo bazali kobeta yango okondima te alors que mingi kasi na bango balekaka na nzela oyo bazali komona yango mais on dirait bamonaka yango te population ya kote oyo baleli mais papa nakoloba su nini ntango nakomona babaka leta ngai yo ye na bango na nga mais ntango ngai nazomona mpasi yo ozali mokonzi likolo na nga osala nzela oyo ozokokosala te eloko naza kodeplore makasi oyo eza baba akomona oya président na biso ali président ya union africain ozomona azali président ya union africain
soki balobi totala balabala oya oyo batangaka oya bopesi kombo ya union africaine batali balabala eza soni mingi parce que balabala oyo ekozala boye te libulu ezali combien de fois tolobi tolembi ti te komi ti na degré oyo ekomi nini papa ata basangana na bato ya mongo mboka ekokoma boye te biso eloko nini totunaka bango eloko nini biso tosala bango soko balingi biso tozala te na mokili bapeuple nyonso balongwa badirige banzete na bamatiti mpo bato bazotambola baza bato papa oyo ya pasi na kati ya motema mpo na nini tokomona boye mabe makasi soko otali bena mbula ebola okomona na somo okotamba meme na bwatu ya wana eloko tozolela pasi papa bayela pasi na posa na biso mpe toza na posa na bango batika te ke ekontinue boye soki ekontinue kaka boye okomona somo ekoma pembe na fleuve ekokani na fleuve kala te awa tobana opeshe mambisi kala mingi te tokopeshe mbisi awa balabala ya union africain balabala oyo babike président union africain balabala na ekozala boye te na mboka nyonso bayebi yango il faut bayirebite babongisa yango ezonga ndenge yalaki pourquoi bapasa boye papa na ngai yango wana oyebi kaka badirige banzete biso tozala sutu ya mokili te papa pasi toza nango pasi ya makasi mpo ye na tamo boye omoni mwa bien mpo moi ebimi awa tozindaka na oyo pasi ozoyoka mutu moko nde azoampeshe biso bakaniveau eza mwa liboso na biso fo tofongola yango me mutu wana boyi bafongola bakaniveau atonga kaniveau na likolo atya beto na likolo ya kaniveau oyo ya leta ezosala biso pasi tolelaki pama bourgmestre ti lelo ezwi deja batemps ebele koteka ekomi na pasi mpona mai efandaka awa mingi okokoka te oye na ta moko ya bien yango moni ozokoka kotambola baya kosunga biso kaka mpo bakaniveau bamoni babutei te mpo bango bazwaka barezo babutei na bino moko basali te yo moko moni basable yango nde ekangi kaniveau tobwakaka babutei te na bakati ya bakaniveau wana oya. En tout cas, gouverneur ya ville ya Kinshasa Gentilini Bilambaka kotana likambo oyo poete baote ko lancer 0 trou na banzela ya minene awa ya Kinshasa kasi ba trou ya minene ezali kobotama on dirait opération wana esimbite fonfo po awa na kitambo bazali kolela ba venir belé et baby oyo ezali kaka ya liboso mais misusu pe to kolakisa bino kalate Kinshasa et l'équipe partout. Édition le sport quelques rencontres et betamaki moko na compte ya lina foot pe mususu na compte ya Ligue de Champions et ça le makindengeni natosiata azongeli biso ana ba détails nyonso. Football Club Saint-Éloi Lupopo a gagné Kibongo Cercle Sportif Don Bosco na score moko ya 1-0. Mokole lobby dimanche 5 décembre 2021 rencontre Oyo Betamaki na stade Frédéric Kibasa Maliba na commune ya Kenya na Lubumbashi na Okatanga et s'inscrire na cadre ya 10e journée ya 27e édition ya championnat national Ligue 1 Oyo Tobenga Kalina Foot. Seul but ya match Oyo intervenant qui na 80e minute grâce na joueur Alan Katerega Oyo a réussi à marquer face na gardien Mobobo ya équipe adverse. Dernier coup de sifflet ya arbitre central Marquoir Ezaki Bongo ko indiqué un but pour na Lupopo 0 pour na Don Bosco. Victoire Oyo ya ba chemino et permettre na bango ba comme na 24 points juste derrière Mazembe. Oyo azali na 25 contre 12 ya Don Bosco. Pour un rappel, victoire Oyo ya Lupopo intervenir 7 ans après que équipe Oyo a jamais réussi à battre formation sportive ya Don Bosco. Kasi côté ya coupe ya confédération et Sengeli Koyebak a gagné qui 2-0 dans match aller en déplacement Darin Clem Motema Pembe a Zalaki Bongo éliminé na ba match de barrage ya coupe ya confédération ya CAF malgré victoire na ya 1-0 face na Union sportive ya gendarmerie nationale ya Niger. Mokolo ya lobby dimanche 5 décembre 2021 à Kinshasa. Seul but il y a DSMP, il y a marqué na William Likuta na 52e minute. Insuffisant pour nous permettre à club ya Kinshasa à espérer la qualification. Pour un rappel, DSMP Azagi Bongo, unique club congolais où a gagné qui 2 premiers matchs na ya Coupe ya Confédération na 16e de finale contre AS Kigali ya Rwanda. Un but sur 2 2 buts à 1. Comme 20 clubs d'SMPP à Longwe, la compétition en attendant Maniema Union Azali Kobeta Mikolo Azali Koya contre Pyramide FC. Tout pour
Victor Mazembe Angleterre ya Lubumbashi a se qualifié pour la phase de groupe ya Coupe ya Confédération africaine CAF. Na kosala match nul ya 0 partout face na Maru Mogalan Football Club na match retour. Ya barrage au Ebetamaki na Afrique du Sud mokolo lobi dimanche 5 décembre 2021. Deux équipes Oyo ba marqué pendant 2 périodes na bango ya rencontre au Ebetamaki na stade Peter Mokaba de Polokwane. Na fin ya match TP Mazembe a se qualifié grâce na match na yo abetaka dimanche le 28 novembre et l'équipe na Lubumbashi pe a remportaki na score moko ya 1-0 grâce na joueur sud-africain Noniane Oyo a marquaki par coup franc ya Zemanga. Na bongo club ya Lubumbashi azali kozela bongo tirage au sort pour na se lancer na prochaine phase ya Coupe ya Confédération africaine Kinshasa et l'équipe partout. Et ça fait édition le 6 décembre 2021 on a ça qui ne s'est remis en représenté les bino. Merci une équipe technique et rédactionnelle le ça qui mosala qui toko na sima caméra tout ça qui na Timothée Kaembe régie et sima qui toujours na yemoko réalisation ça qui en attention à une équipe mobile o sunga kinga kasi coordination et ça toujours il y a grand lieu à communication Jimo Kintinga bino tukutani très prochainement la souci moko ya ko servir bino tika pisa bino bon début de semaine pe meilleur ve na mabota na bino. Bye. Magazino yeah. Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino